Bon, vraiment, au moins, Makambouana, ils ont un spirituel. Ils ont un spirituel. Le pasteur Gégé, Naïbsebino, Azam Moko, Azan a force moko kabbalistique, Azan initié, Azan a force moko magique. Aïe loko ya sala. Et puis, Kokende naïe na poto ana, ils ont qui travaillent mouné na kende ko sala. Aïe très bien. Azan a bat moko Azan a mwana na luboko naïe. Bat moko, bat wana lingate, bat pas mon ango. Que le frère Zembu Oye Ayembi na condamné été, mais na condamné esprit et ça na katanzem parce que ça mélangé. Ils ont la langue kabbalistique, si langue kabbalistique auto décortiquée siko. Donc si langue kabbalistique parce que na quatre chansons d'abord faut étudier d'abord chanson Amina. Bande bandeliti na souka, on n'a pas mentionné le nom de Jésus-Christ. Même étant que le Dieu, le oui et l'amen, ce n'est pas le nom de Jésus. Il y a un autre qui non plus attendu la langue kabbalistique. Tant que Azolo Belasire, la cabos si bratelébé. Et ça dans 6 minutes 20 secondes. La cabos a d'ailleurs derrière Siamai. Si bratelébé et il va manifester toi. Et ça les mots hébreux. 6 minutes 5 secondes. Ils ont la langue moko bandeko o bazali bachango ba omonango alobeli sire yaba tundi diba iba kolomoko yaba tundi diba iba kolomokoni. Donc na kata langue oyo bandeko ba olanda biso donc yomona oloba est-ce que azaki ouais de l'onction à bandit azana c'est parce que si Dieu vient aux arbres musiciens boye tant basa la musique est-ce que dans un moment mon peut bazo stopper yo paiement muke peut na éviter sur ça effectivement le frère ayeba qui déjà makambo ya zo ebisa biso yaba tundi diba iba kolomokoni yaba tundi diba iba kolomokoni cela veut dire que na 3 minutes 5 secondes ezali langue kabbalistique. Cela veut dire awa azali ko implorer que Zembu naye et yokana parce que ceux qui ont tagné dans 5 minutes 5 secondes azolo belasi si tatela et puis ce komoni moana a répété kiango si je me trompe pas 3 ou bien 2 fois si tatela ni goloba succès ozo comprendre papa wana mo nini wana. Oh, ezali langue kabbalistique. Non, batu bako e bango ezali langue codé. Ezali langue moko codé. Diabolique. Ezali langue moko diabolique. Parce que chanson kotala yango apparemment zo mona na spirituel. Mais na kati na yango ezali na ba langue oyo. Yango moni Bible zoloba ne mettez pas foi à tout esprit examiné. Oyo sengeli batu ba comprendre pourquoi langue wana ezali parce que même apporte pas la zoloba tant muta loba langue interprétation ezate mutone sengeli avanda. Parce que tant mutozo tanga awa tant tozo lobela si yaba tundi di bébé kele yaba tundi di bébé kele na 5 minutes 15 secondes. Na kode lo kwana na ko lo bango awate mais nga mama likamna ngeza ko bimisa DS ko etanga mina kata mai na kata kombo. En fait nani na comprendre de le oui et l'amen le oui et l'amen ce qu'on a ni na yeba tu es le oui et l'amen donc on lui faut faire voir biso que le pôle atanga kombo ya Jésus parce qu'on sous-entend que c'est lui qui est le oui et l'amen doit être Jésus-Christ. Le fait que atangi kombo ya Jésus-Christ nanzem oyote et ni kolbane DS wana ne muto azali neti yene mutako kisama kamyo surtout d'après. Donc cela veut dire que dans ta chanson oyo ngana condamné été mais nazo condamné à langue kabbalistique et puis ba komba ba DS oyo za cité na ta chanson. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie
na boloko ya bolingo oyo. Nzamba lina zo apiba mbongo na ngapie. Ya on a préféré na sala nga vio. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo. Moi na londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate. Moi na Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue. Et c'est Ngoza Mingi Yakozala Nabino Elongo. Et surtout, il y a présenter Bino émission dans de très bonnes conditions parce que grâce à Dieu, nous continuons toujours à vivre, nous continuons à être toujours en forme. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon assure toujours la prise de vue. Jordan Panzou assure la réalisation. C'est avec cette équipe que nous allons travailler, surtout d'arrache-pied. Infiniment merci à notre sponsor Yadjani Sita. Depuis Switzerland, un homme réglo, crédible, quand il promet, il le réalise. Merci infiniment à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires, Chouchouna Tatila. Merci beaucoup ma soeur. Je penserai également à tous nos partenaires, j'ai le Combo de Genève, Claudine Bossaou, Mami Mwanda Kela Mwanzambe, Bandekotou, Bazalarana Biso Elongo, Dadi Mavungu, Vungu les garçons fraises, Batouaza et Belé, Bazarana Biso Elongo, Ange Nyangasa, Schwarzenegger, acteur à ballon métrage. Merci à Francis Beteuf, bonne année Nicaragua. Il y a Arlette Tandou, mère double. En tout cas, merci Mingi Nabino surtout. Alors, nous continuons toujours comme d'habitude. Émission au toko présenté surtout pour na esengo Mingi Nabino, pe bato bo sepela nango, pe obozo senga. Continuité ya ba émission. En tout cas, merci infiniment. Sur ce plateau, nous allons recevoir comme promu le prophète Ézéchiel Abishima au Alikaki Awa dernièrement. Et à premier temps, qui vient que Sengeli Aya le sous-soupona Tina n'a qu'à dénoncer, tout pour Tina n'a qu'à expliquer une chanson qui une chanson vraiment qui est consommée. On zembo ça la succès makasi dans des églises aujourd'hui. Il faut le dire, et aussi même na bandako na téléphone na batou, c'est une chanson dite chrétienne. Oyo et ça là vraiment et c'est on va tozo bango trop. Amina, c'est une chanson déjà au bande cognon surtout bayebi. Alors les anzembo to me un peu ko interpréter les lots, to me un peu ko décortiquer en auto panza. Muke to yeba. Quel est le message oyo ezana kati anzembo les contenus. Mais je voudrais vous rappeler une chose, dans nos émissions, différentes émissions, lorsque nous dénonçons, ce n'est pas dans le but il y a pour détruire muto bazotanga, mais ezalaka mingi dans le but il y a pour orienter pe bandeko ebelé parce que ebelé pe bazotanga bazana kati bazotanga na kati ya bavure ebelé bazotanga pena na ndenge esengélité. Alors biso également tout ça la effort car tomeka ko bongisa tomeka ko lakisa ndenge nini makambo ko kiko salama et c'est dans le but aux hommes qui makambo auto sala awa ya ko bongisa msala. Prophète Ézéchiel, bonjour.
Bonjour papa Alain. Santé boni. Oui, santé eza malamu. Musala Nzambe ça va? Oui, ça va. Musala Nzambe zoleka malamu. Yesu azosala na ye, bato na ye o bazoluka ye bazomona loboko ya Nzambe ça va. Merci beaucoup. Alors tomoni nzembo ya prophète Joël Exceldic et quoi pas. Il est auteur compositeur ya nzembo oyo et sali Rage. En tout cas, il sali Rage sur YouTube d'ailleurs ils ont 702 000 vues. C'est-à-dire c'est une chanson qui a été consommée, où ils la consommer et pas Bandeko Ebele. Alors tout le monde y déjà la semaine passée, au premier temps, qui sont qui oya, omeka ko décortiquer nzembo wana, omeka ko panza nzembo wana, ils ont la révélation, ils ont caché na kati nzembo wana. Alors lelo quand même tout kotana no. Amina ozali nzembo o bato ebele bazo yemba pe bazo tala. Message nini oyo moni, quelle est cette révélation au mona kati wana autolito wana ko décortiquer ce. Vraiment merci beaucoup peuple de Dieu. Vraiment na lingana no totanga makomi ya Nzambe parce que oyo tozo sala ezate que toza na problème na mutu soit to lingi to détruire mutu bien to sala eloko moko boye to bebisa un peu réputation mutu non ezaka ke non kotalisa bana Nzambe ke interprétation ya ba langue oyo elobami na kati ya nzembo. Parce que la Bible nous dit mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt faute y a pas gêne, faute y a pas délivrance, faute y a pas miracle. Non. Mais la Bible le dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance c'est une révélation. Donc tant que mutu a dans la révélation, aoye ba ke loko na osa les amabe ou na osa les amalam. Parce que connaissance n'est pas lumière. Parce que mokilo tozali la Bible ezoloba ete na Apocalypse 12:12 que Satan a quitté na kanda makasi na kata mokilo yo et puis a rempli mokilo zo détruit ba vie à batu. Yango wana tant tozomona ba chanson, tozomona ba nzembu esengeli toyeba eloko nini oyo ezo se passer. Na Bible soto tangi bisika bozolanda biso bo fongola mokanda na 1 Jean chapitre 4 au bandi na verset 1er, 1 Jean chapitre 4 verset 1er, la Bible dit bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bible zolobaike mulinga mikati na nkolo kobakisa kondima na milimo nyonso te. Milimo nyonso eza nini? Eza makambo tozomona na kata mokili. Ndeti chanson, tant ozoka chanson mbala moko ko aimer yango sans pour toyeba esprit nini oyo ko guider chanson parce que chaque chanson ezalaka na esprit oyo guider. Tant on ayoka ki nzembo ya Amina parce que za mwana nanga moko église de mutu abeti ki yango na église ache CD nango na yoki yango na chaki yango na nukate mais nazoka balang na ye ko rendre compte que na kata nzembo wana ya na si langue kabbalistique oyo lubam na kata langue wana naza problème na auteur ya chanson wana te mais na ebité soki ye moko ayebaki réellement makambo abande koloba parce que tango abande koloba wana tozomona ke non azalaki na studio na ebité so azalaki na onction so pe azalaki ko répéter parce que tango na tali na yoki na mona kati wana si langue kabbalistique elobami et puis ba langue wana ezali significatif et puis na kombo ya déesse elobami na kati ya kata chanson wana nde eloko wana epesa ngai motivation ya kovanda nanu ko examiner encore kotala lisusu mais na moni ke non esengeli to aider pe batu toko pe ko aider ye peut-être alobaki yango ayebaki yango te signification nango wana yango moni na bengaki yo na kutana na bino pour te passer un message, on est physiquement la lutte na moniété. Merci beaucoup. Tu es le oui et l'amen. Le commencement et la fin. Nzembo bandi. Ils ont la langue babandi wana na suka wana. Ils ont la langue kabbalistique, si langue kabbalistique auto décortiquer sikoyo. Donc si langue kabbalistique parce que na kata chanson d'abord ko étudier d'abord chanson Amina. Bande bandeliti na suka
on n'a pas mentionné le nom de Jésus-Christ. Même étant que le Dieu, le oui et l'amen, ce n'est pas le nom de Jésus. Dans la chanson, tout le monde que la langue ne en plaît par rapport à message. Parce que tant que tu as la Bible, dans 1 Jean chapitre 4, au moment que la Bible est tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Ça veut dire que tant que tu as chanson, et Zoyembama, dans 4 ans, Jésus a été chanson, il a été Bible est outil koluba. Toko banda d'abord na parce que na nota ki yango. Na première chanson, na première langue kabbalistique pour makamususu nako mususu nako signifier yango boyete. Ya na mususu nako pesa explication ya balangue wana mususu nako lobango boyete parce que ya bablo mongo pende za penda bien té. Eza ba invocation mo makasi. Soki totangi na début ya chanson na 6 minutes 5 secondes. 6 minutes 5 secondes. Ils ont la langue moko bandeko o bazali bachango ba omona ngo alobeli sire yaba tundi diba iba kolomoko yaba tundi diba iba kolomokoni. Donc na kata langue oyo bandeko ba olanda biso. Donc, il y a un moment est-ce que Azaki ouais de l'onction à Bandik Azana c'est parce que si deux vient aux musiciens tant que ça la musique est-ce que dans un moment on peut stopper au paiement mouké na éviter sur Azaki effectivement studio et pas permettre pas ça mon tout temps oki ko sala peut-être même sous demi-temps tout ça le lomo et simbité pour occuper ko paiement oki ko bananze motant ba ça l'enregistrement nango il y a de ceux là ba capacité à côté studio là ti casque. Du coup, à Nzembo malamoko. Mais ils ont tout ce Nzembo moni bimi boye. Mais dans studio, à banda qui a tata 70 fois. Même ba grand artiste tout le monde a lelo a ebele ebele baza bon. C'est-à-dire dans le studio ils ont pas condition pour Nzembo et atteindre hauteur nango. Vous avez voilà comment on va studio tout moni Nzembo bimi na ka bon là mais yango ingénieur banda ko yokaté. Peut-être babundi mutu wazo expliquer azo comprendre a été. Voilà pourquoi est-ce que Bapesaka ingénieur matoi quand il faut travailler dans le studio. C'est-à-dire il a eu le temps. C'est vrai na kati improvisation pe ezala nango. Olinga ko yemba eloko mo boye du coup lui tena yemba on kaka eleka. Moi j'ai assisté na nzembo moko na ya frère Blaise Maka. Réponse ya orphelin après ko yemba orphelin. Aka ko nzembo moko Natasha. Natasha na ekotuna nzembo wana il y a une partie oyo la ye kaka boye. Alati casque abani ko yemba partie on a payé ayembi etika la pedengwana. C'est-à-dire mais hier awa je pense que ce bandi ko landa nzembo bien okomona qu'il avait le temps abando tozwa même temps ya koluba abando tozwa temps ya koluba c'est ça. Ça veut dire que le frère ayeba qui déjà makambo ya zo yebisa biso yaba tundi diba iba kolomokoni yaba tundi diba iba kolomokoni. Cela veut dire que na 3 minutes 5 secondes où ezali langue kabbalistique. Cela veut dire awa azali ko implorer que zembu na ye eyokana parce que ceux qui ont na 5 minutes 5 secondes azolo belasi si tatela et puis ce komoni mo wana a répété kiango si je me trompe pas 3 ou bien 2 fois si tatela ni ko loba succès. Vous comprenez pas wana monoko nini wana oyo ezali langue kabbalistique donc bato bako yebango eza balangue codé eza balangue moko codé diabolique eza balangue moko diabolique si tatela vous comprenez donc ya on a dit que bilo mususu na kolobango te mais bino bokoyoka kaka parce que eza na balangue ya solo oyo alobi awa ya nzambe mais eza na balangue kabbalistique oyo alobi pe awa tangwa molimo tangwa mafuta tangwa bikamwa amina sembola loboko na yo salanga bolamu butwalelo ngana mona yo elo nina mabeza na kati bon na kata chanson le fait que nenga tangi komba Jésus te non na kata chanson eloko oya yembi
Yemoko ayebi pourquoi ayembi yango et puis pourquoi a codé ba langue kabbalistique. Parce que chanson kotala yango apparemment zo mona na spirituel. Mais na kati na yango eza na ba langue oyo yango moni Bible zoloba ne mettez pas foi à tout esprit examiner. Oyo sengeli batu ba comprendre pourquoi langue wana ezani parce que même apporte pas la zoloba tant muta loba langue interprétation ezate mutone sengeli avanda. Tant nazo ba keno yo oza musicien olobi ke mutakota studio bazwaka temps ya kosala évaluation ya kovanda ya ko travailler na ingénieur de son. Ça veut dire que tant bien les mazolo ba langue. Ça veut dire ayebi eloko bando bado ezaki déjà écrit azo répéter yango parce que na limite que mutakota na studio abana maman ko lobara babilo ko na pe ba placer yango jamais. Parce que tant tozo tanga awa tant tozo lobela si yaba tundi di bébé kele yaba tundi di bébé kele na 5 minutes 15 secondes na code lo kwana na ko lubango awate mais nga mama likam nanga da ko bimisa DS o etanga mina kata mai na kata kombo. En fait nangi na comprendre de le oui et l'amen le oui et l'amen ce qu'on a ngi na yeba tu es le oui et l'amen. Donc au lieu de faire voir biso que le col atanga kombo ya Jésus parce qu'on sous-entend que c'est lui qui est le oui et l'amen doit être Jésus-Christ. Le fait que atangi kombo ya Jésus-Christ nanzembo oyote elingi kolobane DS wana ne muto azali neti yene muto akokisa makamyo surtout d'après. Donc cela veut dire que dans ta chanson oyo ngana condamné été mais nazo condamné à langue kabbalistique et puis ba komba ba DS oyo cité na ta chanson. OK, on avance. Même nga tangomba Jésus-Christ était wana. Même sur atanga ki yango mais il faut ka mélanger parce que on dit que na ba langue solo. Deti rondobolo rondolobo eza langue angélique. Toyoka on ba baba rondobo baba shinda baba eza ba langue angélique. Wana quand même na ngana boya ngo. Mais sikoyo oyo yango nazoba ke no plus atangi ba langue kabbalistique. Tangu azolo belasire la kabose sibratelebe. Et ça na 6 minutes 20 secondes. La cabos azaï deye siamai. Si bratelebe et nous va manifester toi. Et zali mot hébreu. La cabos. La cabos azaï deye. OK. Si bratelebe et za mot hébreu. Et nous va manifester toi. Bandeko bato batanga kabal juif. Bago contredit ngate ba ebi. C'est-à-dire que il est en train d'invoquer cette déesse à se manifester na pana bato bazoyo kanzembo to à se manifester na vie bato ba ko consommer yango to à se manifester par rapport ya ko créer succès tout autour ya nzembo yango to ndengeni yango nazolo bake ye ayebi pourquoi adlobi balango wana donc ngai nakoki ko memango na condamner été mais na lingi pe na faire voir soki ayembaki yango te ayebango. Vous comprenez? Mondo yebi ndenge zalaka. Eza monde moko soki mutaob dénoncer zolo ba vérité yebi ndenge ni to sukaka. Yango na zolo ba kino soki ye ayebaki makambo ya zolo ba te. Ayebaki makambo ya zolo bengi golo ba buyi. La kabos wana lobaki sibratelebe, la kabos aza DS sibratelebe manifeste toi. Vous comprenez? Donc le frère ayebi eloko ye ayembi na kata chanson. Yango moni bana nzambe esengeli ba prouver expérience. Yango tolobaka chrétien aza mutu moko oyo esengeli ayeba ko découvrir. A découvrir au lieu à koloba découvrir d'abord chrétien face à la recherche ayeba pourquoi eloko elobami. Na kata chanson wana nde na lobi eloko salinga passe ezali moya DS la kabos. Papa et chaîne oyo na banganga balekaka. Tout na même banganga o baleka awa la kabos zanani ba répondre. A DS amai. Ozomoni yango monique message onga na ye na été pona attaquer mais na yende pona bimisa esprit batam na kata chanson wana parce que les gens na ba chrétien o tozo ka banzeme batu ba bongwana ti tozo ka banzeme batu ba tika masumu te batu bazo comme toujours le plus en plus batu masumu pourquoi parce que ba chanson est belée et ali codé na ba langue diabolique. Prophète, avant ou avancer, en fait, il y a des moments lorsque tout le monde a même dans l'église, une personne saisie par le Saint-Esprit en train de s'exprimer.
il parle une langue que personne ne maîtrise. Okomona shinda baba bobo okana kombo ya mutu moko to yebi ma bazotanga ekonomi tout neza dédicace nini mais il y a sala na ye mais ce que tout mutu wana obando sentir ne habité j'étais rempli par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a communiqué cette langue. Alors place est-ce qu'il y a pas moyen on a notre tourne à l'autre fois. Est-ce que mutu oki kotanga parce que il arrive des fois momo ko wana nga na munoko emsona ki hébreu et la kisiboy. Même moi, on a lingala et la kisiboy. Ce que on a chiluba et la kisipe boy. Est-ce que qui cause la nango na sens wana te coïncidence, c'est-à-dire que yé la kabo wana et cause la peut-être msusu nguya na nzambe. Mais c'est qui nini. Na zolo peut-être et ça penser en fait. Parce que na lingi quand même nazo blanchir yété. Mais je voudrais quand même te pousser réflexion musika. Ça arrive na kati ya église mutu na manifestation à Saint-Esprit sous l'onction abandi ko parler en langue une langue que mutu azo maîtriser té ange langue oyo ba ange ba pesier. Est-ce que tokyo ba te que frère open na studio cause à la paix touché par le Saint-Esprit abimi si peu kaka ba maloba ozo lobela ate. Bon, sur ce point là, moi je suis serviteur de Dieu dans un ministère prophétique, je suis prophète. N'encadra bateau bazwa onction effusion du Saint-Esprit bateau banda koluba a langue ayebi yango te abandi koluba langue vous comprenez n'encadra na yebi comment est-ce que débit à parler langue ndenge bandaka vous comprenez sikoyo ezali eloko sika bato bayebi ezani parler à langue ezalaka code oyo nzambe alingaka kosolola na esprit ya muntu. Yango moni apôtre Paul azoloba na lingaka mingi kosambela en langue ke kosambela boyi. Parce que kosambela en langue moyen muta découvrir oyo zoloba ezati. Donc parler en langue ezali dialogue oyo ata diable yemoko moyen comprendre yango ezati. Sikoyo apôtre Paul azoloba tangu parler en langue est comme visible et c'est ngela interprète azala pour interpréter parce que parler en langue parce que ezana parler en langue na code angélique. Parler à langue ezali message au mutazo dialoguer dans Nzambe autrement dit pe ekoki cause à la prophétie au Nzambe azo ko transférer na quatre église parce que na quatre église il y avait bateau balolo ba langue et puis un interprète azala ki wana ko code angélique ezali pe code angélique ezali pe ezana ba ka mususu au mutazo ko koma nango boye akuta na attaque moko pa abeti code angélique par exemple ndenge lango bato ba misa nango rababa shinda baba Rababa Shinda Baba. Shinda Baba, Shinda Baba. Oui. Oui, et ça solo. One ezali code angélique. Parler à langue ezali o mutu azoloba, il est perdu en esprit. Mais il est perdu en esprit. Oui. Moi, j'ai vu une église où on apprend aux fidèles comment parler en langue. Babandi, Shinda Baba Baba. Okomi, Shinda Baba Baba. Rodo Bobo, Bakomi. bazotangisa yango c'est que wana eza langue nino bango batangisa ba wana siko yango o ngana yango mona ngana lakela bango wana eza buzoba comment ozotangisa mutu parler à langue yango nazoloba keno ndeko oyo alobi makambo oyo soki ayebi eloko ya lobi te a se repentir mais soki ayebi yango ayeba amema lumière parce que na kata chanson oyo ezana makambu ebele ezana ba supplication oye asali awa na ba force supérieure yonde médecin spécialiste yaka ya batu bakufa pe balembana oui yo bongola mai vino yo fils de charpentier hein ezana partie sur le selon Joël 2:25 hein oui c'est ça non alors na kati en fait moi personnellement je pense que c'est déjà mon toitier peut-être le nom de Jésus-Christ en parenthèse. À écouter ou entendre le parole aux autres malakati anzem. J'ai l'impression, c'est vrai, il est en train de s'exprimer tout en gardant le nom de Jésus-Christ. Aux hommes, mais tant aux autres au bongola. J'ai l'impression qu'il va s'adresser à Azol Baké. Azol Baké, il est bongola maïvine. Malgré il y a le bien attendu comme on a sauté. Mais Moutou Tobi qui non a bongola maïvine, fils de charpentier, c'est Jésus-Christ. Aux hommes. Bon. Eloko ngai nazo ebisa biso awa bato toza awa na bato balanda biso mikila poto que le frère Nzembo oye ayembi na condamné yeti
mais na condamner esprit eza na kata nzembo parce que eza mélangé. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga naikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na poma que le frère Nzembo oye ayembi na condamné été mais na condamné esprit eza na kata nzembo parce que ça mélangé ayembi makambu moko ya bien alobi ba langue ya bien et puis ayekotanga 6 langues 6 codes kabbalistiques 6 codes kabbalistiques eza ba code oyo ezo kotisa na kata monde ya la cabos. Quelles conséquences oyo ba consommateur ya nzembo na ba oki kozala na yango parce que ils sont innocents bango bazoye manzembo na idée mususu et loko nini oyo koki comme les conséquences au fait oyo koki koyela moto azoye manzembo peut-être msoso amine. Bon, conséquence ya makasi nanu ezali d'abord lokola inspiration nango déjà na kati nango déjà DS aza na kati donc ekomema mutu jamais na kati ya dimension parfaite
ou bien baptême parfait du Saint-Esprit et remema mutu jamais à ces points là. Donc mutu akozala toujours matériel et émotionnel, donc azala toujours na niveau moko limité et puis ekotika jamais ko résoudre ba problème oyo mutu azana yango. Bato ba Holanda nzembo wana bato pe balinga yango bayoka kango. Après avoir koyoka yango tuna bango vinini oyo bango bamenaka. Rien du tout. Mais parce que c'est différent. C'est différent dans Nzembo oyo. Même si tu écoutais la chanson, il y a Papa Naviso. Papa allait moloto. Le père son âme. C'est différent parce que Papa allait moloto attendez ngazate. Soko yoki Nzembo na ye mbala mo ozokota na bunzambe na présence Nzambe. Mais non on a pu bande ba serment ba simba mitema, c'est comme c'est une chanson qui caresse au fait. Ezali ba émotion spirituelle. Et Nzembo na da dimension ya molimo. Et da dimension spirituelle. Dimension molimo ya Nzambe to dimension molimo ya non dimension molimo ya Nzambe te mais ezali dimension spirituelle diabolique et ça monde kabbalistique donc soit ndeko wana à cause de la kabbaliste à cause de la kabbaliste ou bien à cause de la initié dans monde kabbalistique ndayembi babiloko parce que eloko nazo biso bato batala biso bato ba kabbalistique bayebi pour ceux qui to bito évoluer na bito ceux qui to évoluer ouais on évolue tant to kiti la kabos sibratelebe cela veut dire la déesse des eaux manifeste-toi na 6 minutes 20. Quel est le rôle ya DS Azona la kabos wana le rôle n'est ala nini donc la kabos azali démon azali DS oyo aza spécialisé mingi na kata musique domaine ya succès afana na mai aza na mai banganga nyonso na Congo ya mokili ya poto tutu bayebi esprit wana tanto kiti na 6 minutes 35 tala sikoyo koto azo sambela sikoyo azo ko invoquer sikoyo ke nzembo ezwa ba génération na ba génération impact ya succès parce que y a ba nzembo ezwa ba génération n'impact ya succès ndeti par exemple na communauté il faut codiciel so tali ba nzembo na kala au mona nzembo na sila ka ata bimisi album nyonso nzembo ya kala ayemba kala ne sila succès te so ozu ba ale moloto ba nzembo ayemba kala ata ba bimisi album ndenge nini et sila succès te et ça ba nzembo o nzamba pesa repakola mebeta génération jusqu'à la fin du monde parce que awa ezali azoko prier que nzembo o azo bibisa album azo bibisa ezo succès de génération en génération yango eza na 6 minutes 35 secondes la bible obususu na kolobate nazoka kolobango lamana nusora kebra lembo sibra tebre be bande ko batanga wana on a 40e minute eza na 6 minutes 35 secondes 6e minute ya nzembo wana ba soki bato bayoki yango baoyoka yango donc au moins que tango zoloba ok la chanson est de 8 minutes 22 secondes okay. Tango zoloba bor wana nani langue au kabbalistique au moins que azoloba ngo penzo so mona que na rythme pende zolana donc c'était déjà une prière et ça qui priait oyo azo semble par rapport à l'album na signification azo supplier et il y a supplication que album wana et ça la génération en génération donc c'est une langue kabbalistique nako répéter en haut oui lamana nous sora kebra lembo sibra tebre be vous comprenez soko yoki yango au mona kande na répéter en haut pending ezali ya on a tuni ke ndeko wana est-ce que ayeba makambo ya zoloba est-ce que tangu ye azo répéter yango abande ko tanga yango na livre bezaki mulimo menga na kolobaki ezali eloko ye moko yebi mais soka yebi yango te ayebaki no langue o ya lobi ezali clé kabbalistique autrement appelé clé magique o ezomema na monde ya DS monde ya la kabos. OK, merci. Alors je crois que, avant de fermer cette parenthèse, message à tous les chrétiens en fait. Bon, qui sont consommateurs de cette chanson ou qui ont l'habitude de Kolananzemo parce que certainement il faut un impact. Moi on a vu notre tour. Alors les consommateurs, si réellement vous avez besoin d'épargner, quel message au lancement Batangana 1 Jean chapitre 4 babandana verset 1 Bible zoloba ne mettez pas foi à tout esprit, examinez. Donc cela veut dire que tango yoki chanson ko za la presse ka ko avouer en côté ko ndima en côté ko yemba en côté faut nzamba confirmer léo si réellement chanson ana et ou t'es pas nzambe parce qu'il faut voyez que il y a des démons qui chantent, il y a aussi des anges qui chantent.
Vous comprenez? Parce que le domaine, il y a Satana et Zali Koyemba. Diable, c'est un grand chanteur. Na Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. Il était chérubin. Donc, on a un sabande au balanda bisoke. Et Sengeli Basa Anini, Basambela d'abord avant Golingelo. Parce que na boina yebisabango ke. Bozo banzembo na bobo ka bolongola te. Mais au diabazo ka on batikaka koyoka parce que bango parce que tant on a lo babo yana batu suba ba ondima te. Yana batu suba ondima. Yango ngana bimiseli bango kaka secret. O ngai na yebi eza monde kabbalistique ba clé magique na dévoiler yango parce que je suis prophète na monaka na sala ba délivrance na yeba secret bela batakisi. Zomba. Et puis na yete ke pona bundisa ndeko wana ou bien na attaquer nzembo wana koya. Non. Mais na ye côté mais la esprit à la cabos ou na katwana. Et puis ce que talibende tozolo babui. La cabos c'est comme le bama trône à l'église. Alang wana comme za la imiter. Batumi o ba yeba banzembo ba comme ko imiter pa langue wana. Ba comme ko lobesi la cabos. Mais ba yebi te que la cabos azanani. Mon peuple périt faute de connaissances, na ko réveiller ka batu. Balon na kata ignorance, c'est ça. Là c'était une révélation par rapport à cette chanson Amina, mesdames et messieurs, vous qui consommez la chanson, je pense que vous avez déjà un conseil assez particulier. Merci également à vous qui continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Prenons quelques points d'actualité comme d'habitude. Votre réaction, le frère Michel Bakenda qui quitte également la scène musicale, qui demande à Zongana Mouké retraite à Pema. Aujourd'hui, je crois que parmi les au Denosaki Awa. Quelle est votre réaction tant que frère Michel Bakenda azotika musique a reculé afin que l'on nzambe? Vraiment réaction wana eza réaction moi ba nzambe. Moi nzambe nyonso oyo azala na komikitisa oyo penza yebaka ko ndima mabe na ye masumu na ye azali eli o nzambe aponi. Donc kotala acte oyo le frère Michel Bakenda sali ezotalisa que non, il a reconnu que asumuki. Donc, il y a un vrai signe que les frères ont mis repentance. Donc, il y a encouragé, il y a bêté même à Tamaboko. Parce que les gestes vraiment, c'est ça notre nature. Tant qu'on il faut qu'on dise que non, qu'on se repentir. Chemin de retour est à la ranango. Moutoutan a sali mabe et pas nzambe quel que soit les soumuna yo soko ndimi nzamba olimbisa yo. Donc c'est le roman malamu mais le que sali nga pasi eza que a tanga lubi que non a se retirer na scène musicale ndepende sali nga pasi asala ngote. Donc nenga se repentir bongo Jésus Christ alimbisi a continuer ko sali la nzambe parce que ça don nzamba pese ya koyemba. Mais ko se retirer na scène musicale non, mutunyo ça faillible. Boudon ça faillible nzamba boyaka mututé nzele za mulai tango yo kwei o reconnaître que na kwei o popolima mabele na makolo telemi o continuer nzela ya mulai a continuer ko sela nzambe David akoya a se repentir akenda a se repentir azui mabela zi a pakoli ne longa azui ça kala ala la biti nzamba olimi sanga na lisumu na sali pona bomi mutu pona na récupérer moi sinayo so mona donc yelo ko la reconnaître mabene pourquoi ko zwa don nzamba pesho ko bomba yango non continuer ko sela nzambe bisika olanda ngai na yebisi a continuer ko sela nzambe lokola déjà mokili eyoki elimbisi na acte wana peza ki mutakale bibi na public nzamba limbisi na yebike nzambe na lola pa libisi c'est ça un véritable enfant de Dieu. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous prenons le deuxième point, c'est dossier Moïse Mbi et Eliane change de cap mesdames et messieurs. Je pense que vous avez suivi déjà la première confrontation entre Moïse Mbi et na sœur Eliane. La sœur qui a demandé à ce que maman va à la Simanae va soutenir et enfin à parquet c'était grave. Un monde bayaki pour nous soutenir, pour nous là comment est-ce que les dossiers, mais jusque là les dossiers tournent très mal. Je crois que notre sœur Eliane doit beaucoup jouer avec des sagesses, surtout par l'avocat conseil naé. Bazala vraiment solide et surtout fort parce que les dossiers risquent déjà de basculer et tourner en faveur du pasteur Moïse Mbi. Alors, réaction à eux, comment on m'a amené ça à Maboué. La première des choses, c'était la police nationale congolaise qui a affirmé le fait réellement parce que Zan de Jérémy Oyo, Botala qui n'a pas image. Alors, question de reprendre encore les images. Total, comment a été? Ces frères ont été accusés, les deux frères, et la police congolaise par rapport à discours na bango
confirme et affirme réellement que ces images appartenaient au pasteur Moïse Mbiye, frère Jérémy Moutaïbaki, Azoïba image Johanna, sans permission, et voilà, comme ça la chantage pour nous exposer serviteur de Dieu. Alors déjà, moi personnellement, je condamne déjà le fait, un serviteur de Dieu, est-ce que doit avoir ce genre de vidéo? Il y a Bandeko Basi, Bolumbu, tout consort, Nakati Afon Naye. Point d'interrogation. Tourne, change de cap. Prophète, réaction à eux, on s'est lancé, mais au téléméla qui a mais moi c'est déjà Zokoué, parce que le dossier déjà comment changé. Bon, vraiment, au moins, il y a un mort spirituel. Il y a un mort spirituel. Les pasteurs Gégé, Naibisebino, Aza Mutumoko, Aza n'a pas force kabbalistique, Aza initié, Aza n'a pas force magique. Ayebi loko ya Zosala, et puis, Kokende Naye na poto ana, et ça qui travaille mouné na kende ko sala. Ayebi très bien. Aza na bak moko aza na ngwana na luboko na ye. Bak moko bak wana lingate batba monango. Alata ngo so événement yé alati bak wana asali papa invocation à longoli à côté na poche. Même po ateya mukola so ba miracle lingé salama asala ba bloko ne alata bak wana. Donc na limité miracle té biso no to sala nzamba salaka mais ayebi loko ya sali. Donc au mona dossier o ndenge zalaki d'abord ba ndeko Eliane azana ba preuve nyonso parce que lani ba interview ba avocat na ye ba preuve ezali bazana ba élément kutu les grands gégé azanga kutu na ba élément o akoye ko détruire ba preuve ya Eliane azana ngoti vous comprenez siko eloko ni sala ke non makambe ke neka na faveur ya ndeko les grands gégé nazo biso ke ezali loko moza spirituel ngona lobaki ndeko Eliane il a fallu eloko liboso d'abord avant que ndeko déposer. Il a fallu l'accompagner na bateau très mis spirituellement. Très parce que ça qui bitumba donc azo bundisa mutu oyo aleki makasi na spiritualité. Spiritualité nzambe ti ya budiabu. Ozo mona azo bundisa parce que ezana babiloko oyo même batu oyo bazatu oyo bayebi dossier wana ya les grands gégé bayebi ke non ndeko wana ana babie belé ana makambe belé. Pourquoi bakangisi ba frère wana? Pourquoi bakangisi bango? Et puis la police sotali la police tanga ça la nani discours naé azo reconnaître que non bande on ba ba vidéo ya pasteur de ba publier yango ça veut dire que non bande ko l'état yebi que non pasteur azala ki na ba vidéo comment est un homme de Dieu ko dans la vidéo ya ba sœur na église okoki na ko zo sœur au lié mais oko bomba vidéo na katité tango yo lié sœur bombi vidéo na katité ça veut dire que vidéo wana eza un impact moko spirituel. Yango mugomsu na ote asi le mystère ya mutakala. Donc na ote atem le mystère li bomba mi ya mutakala. Pourquoi bandeko balinga kotika mitakala ko exposer mitakala na mutakala les anines na kolobela ngo plus tard. Donc pourquoi ndeko bomba ki bulumbu ya bana na église eza misala oyo ya sala kabu ya budiabulu o to kolobela ngo plus tard. Mais dossier ndenge ekei à moi que Nzambe vraiment ça la pona Eliane sinon les frères Gégé a remporté naïe parce que Azan a raison à ta moukete mais a remporté naïe parce que c'est le Congo politisé de un d'abord et puis c'est le Congo ils allaient formuler dans ma force moko négatif satanique ya Boudiabou. Merci beaucoup prophète Ézéchiel. Je crois que nous allons prendre la deuxième partie. Prenons cet élément et du coup juste après vous avez la parole par rapport à la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup. Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, Bana France, Bana États-Unis, Bana Amérique, Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalakate. Obotaka te, ovanda na poto, otambolaka te makolo pasi, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakis. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, oza mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molota koza na Congo, okota libala ozwaka bazembe nyonso esilongwaka, ozwaka bazembe obotaka bamorne,
oza mwasi kitoko sima munene me mibali ya bien bayaka te omela babakabaka bakisi ya sima mibali bayaka te botutu elata yo luka le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima na 081 61 96 772 nalobi 00243 81 61 96 772 benga asakola mpo na yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo mpo obonga te. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Peuple de Dieu, bouti kolanda ndenge nini Yesu azosala mama wana bouti kolanda mama aboti mwana ne malamu tanga aboti mwana d'abord azali na pasi ya kobota azopousser mwana kangami na makolo bolandi déjà témoignage wana babenginga na yebisi ndeko ya bengenga na téléphone mema téléphone et pas maman tie téléphone na lito ina sambela na sambeli na pesi 5 minutes mwana wana abimi talaka de 1 heure banda kangamaki na nzoto kibomwasi ti tongo donc bato babota bayebi ki mwana dia so akangami bongo il faut kufa mais mwana wana déjà akufaki na ye mais na tongo babengi na sambeli minganga bazoka mwana lamuki ezanga te za Jésus Christ nangi na loba muke kaka si la sorcellerie eza nini? Sorcellerie ezali pouvoir oyo evandaka na kati ya mabota lelo tozomona na kati ya mokili oyo batu bazomona ke sorcellerie eza lokola liseki. Sorcellerie eza réalité bien aimé. Yana batu belé bazo vivre na kata monde ba sorcier mais bazo miyeba te. D'abord sengilo yebelo komo. Toi na sorcellerie inconscient. O ngina loba moi exhortation muke. Toi na sorcellerie inconscient et puis toi na sorcellerie conscient. Ndenge ni noyeba toi na sorcellerie inconscient. Sorcellerie inconscient oyeba ngo par des signaux ya ba rêve na yo. Sokola la kana buto lota kozolia misuni. Ou bien, olota kozolia, yeba ke oza déjà na sorcellerie inconsciente. Cela veut dire molimo na yo esala ka voyage en esprit, bisika oyo kenda kolia misuni biloka bondoki. Yango moni physiquement oza na ba maladie ebele, yango moni physiquement oza na ba douleur makambezo simbate. Yana bande ko mususu moni ke akoki kolala alota kaka ana mbongo, ana mituka, azana nini. Cela veut dire que ona sorcellerie inconsciente. Tant que l'autre a un bon, on a mis tout cas, on a vie bien, mais physiquement, on a mouta passe, on a même 100 francs. Ça veut dire on a la sorcellerie inconsciente dans le monde à Kindoki. Tu es déjà riche, tu es béni. Il y a un moment physiquement, moi, je ne peux pas exactement. Il y a un comme sous moni, on a la sorcellerie inconsciente. Donc, il y a ceux qui alali à l'autre à bimana moi si. Mais physiquement, boy makata obimana moi si ezalakate, on a une puissance sexuelle. Mais na kata ndoto l'autre obimana mundele moko, soit l'autre obimana ndekona moi si, soit l'autre obimana na moi si mo boya na kala. Donc eza déjà sorcellerie inconscient. Wana kindoki. Donc yo mozo miye bate. Olala kana butu, ozo lota ozo pumbe mutakala. L'autre pumbe mutakala, oza na sorcellerie inconscient. Ça veut dire que osala ka ba voyage en esprit. Bande comme so moni alali aloti atelemi azo suba. Azo suba après alamuki boy amoni pena subi na musuni. Soit azo suba alamuki amoni ka subi te mais masube bata e vandi na kata nzoto na edo na vesi na e. Eza sorcellerie inconsciente. Eza ba signe ozana kindoki. Ya mais oyo yebite. Yana bande comme mususu moni aloti akota wese awasala grand besoin. Eza déjà signe ya sorcellerie. On a sorcellerie inconsciente. Donc, il y a un moni bandeko. Tant que nous avons mikila poto, même aux na Congo, même en Afrique, au moni que affaire au salaire simbate, vine bongate tout. Mais au la kanabutu, au lota bando, on vanda ka kimiete. Et ça va signe à sorcellerie. Donc, sort dans la bakawana, oye, au luki prophète Abishima, au benginga na 00243 81 61 96 772 nakanga numéro te benga nako bonde la pono na longoli sorcellerie yo mwana mwasi olala kana butu olota kandoto ozo coucher na mobali no mona kayete soko lamuki mobali no fiancé na yo bien papa bana no oyoka ka posa nete mais yo so lali olota kaka o coucher na mobali o sepelaka o coucher na mobali butu ke na mobali o abalio légalement na musuni oza déjà na kindoki donc eza sorcellerie olota ka osa rapport session na bamboa na banyama oza na kindoki donc olotaka ofani na kata toilette oza na kindoki olotaka oza na poto mais olotaka oza na Congo oza de na kindoki babenga ngo sorcellerie inconsciente eza la base ya batu oyo baza lié na kata sorcellerie inconsciente nana mwana moko ye
nauto délivrer aza gouverneur ya bandoki ye soka la na butu alotaka mituka ye ezuye ana ba garde corps ana ba soda na mituka mais physiquement aza mwana mukie aotanga classe donc aza déjà na sorcellerie auto bengaka conscient donc sorcellerie conscient za oyo mosomeye bakeno na bimaka soki mabe yelinga fona beta code boy fona loba boy wana babenga ngo sorcellerie conscient donc soza na baka oyo luka le prophète Ézéchiel le prophète abishima na kosambela pona yo okobika na komba Jésus-Christ na loba pona bandeko bana sida soza na sida benga ngai sida ebika kaka apata révélation na pesa ka maya bishima obiki na yo sans problème oza na problème ya problème ya ba rein wa problème ya ba rein obenginga wana problème makolo ba genou wana problème ya miss omonaka bientôt wana problème ya prostate oza problème ya cancer problème nyonso mobala kima mwasa kima oza problème nyonso sala ke simbaka te benga le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima na kosambela pona yo okobika merci nzambe nanga pambola bino na yimpe na yebisa bandeko nyonso oyo bazwaki message ya contribution si achat parcelle merci zana batobele bazo tuna yango mais bateau mukeo déjà batindi mbongo na bango baza vraiment 3 personnes déjà bazo batinda qui déjà mais na osenga na bandeko bazo ko hésiter to na achat parcelle o tozo sala eza ngai te nzamba lobaki to sombele lupango ane oyo yango na bisa mutu nyonso la ndanga mukeo zwaka même ebele ozwaka benga otinda parce que comme on est kokoma na liste bato basombi lupango merci c'était le message on a memela kibino soko se retrouver na baka oyo luka les prophètes après émission na sambela ponayo zambe na lola apambola bino. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de Jésus-Christ. Infiniment merci na batutu bozo continuer à soutenir Bisso, Bandeko OP, Bazo, continuer à faire la menace, je crois que chacun a son travail. Autour de ça, les gens Moussala, les gens vont se retrouver. Simon, il y a Moussala Oyo, merci à Gédéon, merci à Jordan, merci à Donna Condé, merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, nous mettons un point final ici. Alors, merci la prophète, merci beaucoup. Alors, vous continuez à soutenir, vous avez besoin de le soutenir. Le numéro de prophète Ézéchiel Abishima, c'est ce qui est affiché au bas de vos petits écrans. Si gestion remarque, contactez-nous sur notre numéro bien sûr. Écrivez sur WhatsApp, sur le réseau social. Je crois que nous allons réagir sans problème. Alors, merci beaucoup pour l'annonce de tout. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao.